Bakrubetu ba ko kwa itayaya ko. Mundu ako kwa kanisa. Binga yuka ba ko kuja ko. Yule mwana kwa kusema koda kakuna kama kalima akanyanga kwako. Bingana yako bangana kwako. Kana vyovyo kanemwa gasemwa hivyo katikana vyovyo wana kanda Jinkuja kwa ula chosa Kanona kwa kaya Kwa hivyo katika kwa ula chosa Nikakala kile ya kukupa Mingi muda kwa ula chosa Muda kwa ula chosa Kamuja kwa kaya Kwa kulema kumomo Katika kwa kukupa Kane mwana kwa Mungu da biti kamoja yana bado ya kutazama kaya kwa kule lolo sana kwa kule Jibu ya neno kaya kwa jibu ya kuja Kongo ni Kongo na Uganda Kongo na Uganda Kongo kane mwana kwa kule kwa Kongo Inga matatazama kwa kaza kila Kema talanga kwa Inga na vieno Ingulu vieno Tutaki bueno Ingeno Inga matatazama kwa kuleno Kongo ni kilomele Nintondo Nino bana kwa kuleno Kanyamu ya miti Balonga kuja kwa uwemo Kamuka kwa kwa Bani kani Katukaka manani Kwa Katukaka manani Kwa Kama puta Kongo, kama sasa. Kama puta Kongo, mbemba. Yekuma. Mbemba ni takieta. Simunya, kutima. Mbemba ni ajibeno bako. Bakete mwabumu manda ya mbiba. Kenda, kama kita. Kwa baka namba Kongo. Kunda kaya kalako. Wala kaya kalako. Pamba kaya kalako. Kabakalako, nilo jambo la mtatu weno, ni kwanza mtatu wa matenda, nilo banda mo, wa kutenda matenda, kwa banda mo, unaka kotele, wiki pa kotele, nilo kuna ko, kanda kuna, legi ya mtumo, ko, kumisa palikanga kumatenda, bao, matiti, pezi ya mwana na kai, walo wagamu, legi ya kaku, na kuna kwa nilo banda Bundi la Kongo, ya lukuta. Boku kwenda kuna wataka, makamu kwa. Pakati kwa mjia kukuta, ni makamu kwa kukuta, legi ya kukuta, kwa kwani kwa jaki. Lukibanga, bundi jaki.
Alors, l'Occident place Alassane Ouattara, un Burkinabé, en Côte d'Ivoire, afin de piller la Côte d'Ivoire. Il place Hippolyte Kanambe. C'est un faux Kabila, c'est pas Kabila. Il s'appelle Hippolyte Kanambe. Il est le neveu de James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense. On les place ici, comme ça, on pille les richesses de ce pays facilement. On place en Angola Joao Lorenz. Ce n'est pas un Angolais. C'est un gendarme Katangé de Tchombe, de Moïse Tchombe. Afin de piller la richesse de l'Angola. Alors, ce que vous ne savez pas, l'âme de ce pays se trouve à Londres, gardée par les sorciers britanniques. Parce qu'en Europe, le pays où il y a le plus de sorciers, c'est l'Angleterre, l'Allemagne et la Suède. Vos ancêtres se sont battus avec les magiciens du roi Léopold. Ils étaient prêts à arracher l'âme. Léopold est allé en Europe, il est allé en Angleterre. Gardez-moi cette âme. Alors les grands sorciers britanniques ont conçu un petit temple en or. C'est là où ils gardent cette âme. Je suis un jour allé voir. Mais quand j'ai vu ce temple, à 100 mètres de là, un cercle de grands veilleurs, des sorciers britanniques qui me menaçaient. Moi, je leur ai dit, écoutez, je suis simplement venu voir. Mais à ma qualité de général Mavomba, conseiller de l'armée céleste, je viendrai prochainement avec des anges guerriers. Je vais arracher cette âme et je partirai. Ce jour-là, je vais vous faire la guerre. Mais pour le moment, ouvrez la voie vers la plaine. Je m'en vais. Ils sont écartés, ils ont ouvert la voie. Et moi, j'ai pris l'avion, je suis venu. Pour libérer ce pays, il faut être un mystique, politicien mystique. Donc, c'est ce qu'on disait au Parlement, Némois est un politicien teinté de spiritualité. Si tu ne fais que la politique de ce monde, tu ne pourras pas libérer ce pays. Parce que l'âme, comment tu vas le libérer? Mais j'ai dit ceci à Tshisekedi. Si la RDC, c'est aussi grand que toute l'Europe, combien d'États on a en Europe? Une trentaine. Donc, si nous créons l'État du Congo central, du Kasaï, patati patata, ce ne sera pas de trop. Vous voyez tous les Congolais, il y a une carte de l'Union des dimensions que j'ai tracée. Il n'y a que 12 États, mais l'Union européenne, c'est 30 États. Donc, il ne faut pas raconter des blagues, Tshisekedi. Ingeta bonso bwenina lusansu lwetu tekla mwana Kongo kabaka mpova yani bindamene mukukisonga idina mono kumbwame lukombo mayala ngena muluvila la mfuma ntambu mtsaku bambote baya yenge keno mutatu kiamase yenge pe bambote mingi bisika bino bozwami na ngonga oyo pe bisika bino bozali kolandela bobo mesanu antuka na kozongisa suba matondo ndabande konyoso oyo bamesani kolanda emission na biso ya Bukongo Kongo dieto na kozongisa matondo pe matondo lisusu na ndenge tomesani pona kolanda emission na biso ya Bukongo Kongo dieto ingeta na kozongisa susu matondo daba nyonso bazosala misala ya bundila Kongo to bazoko tamusa misala ya bundila Kongo bisika nyonso bozali na mokili na kozongisa matondo mingi na mbuta bopele bobala oyo lisusu moko na biso zali kosala musala makasi pona kopanza mateya ya bundila Kongo to message ya bundila Kongo na emission ya Kongo Bololo. Donc na kosenga na bandeko nyonso bolandaka emission oyo ya Kongo Bololo nyonso pe ko partager emission oyo yo. Na kopesa susu bayenge mingi na ba makesa nyonso oyo ya bundila Kongo bazali na bisika pasi ya kokangama depuis 2017 na boloko ya ndolo pe ba oyo bazali na boloko ya makala
malgré bozali na bisika pasi mais tozali na bino na motema donc nazopesa susu bayenge mingi epai na bino tozosenga bino courage mpe mavimpi bisika bino bozali makasi bisika bino bozali tozali na bino na motema tokozongisa so matondo mingi na longo ya Congo mfumu mwanda ntsemi ne makandala parce que misala oyo tozali kosala ezali misala na ye donc tozongisa matondo mingi na longo ya Congo mfumu mwanda ntsemi na mosala monene oyo azali kosala na période oyo ya changement ya époque to ya période ya verso tozalaki na période ya poisson tokoti siko na période ya verso oyo ye moko mfumu mwana ntsemi azali kotambusa mpona kosala changement to bouleversement ya période oyo tokoti sikoyo donc matondo mingi epai na yo moko mfumu mwana ntsemi ne makandala alors tokokota na message na biso ya mokolo lelo to na matin na biso ya mokolo lelo mais liboso tokota na matin na biso ya mokolo lelo na kopesa bino adresse ya siko na biso ya sika place tozali sikoyo esika wapi tozokosangana chaque dimanche de 12h jusqu'à 15h na kadinisi na époque oyo ya covid bato ebele bayebi te ke zikosi efungwami depuis covid esili zikosi efungwami na yango tozopesa adresse to tozobeta so mbela na bandeko oyo bayebi te ke zikosi efungwami donc tozali ya kofungwama sikoyo tozali na Tottenham Community Sport Center numéro 701-703 Tottenham High Road London N17 8AD donc tozali kutu na esika moko ya kobunga te tozali juste na face ya stade ya Tottenham bato ebele bayebi esika yango et puis eza na baeglise ebele ya bacongolais esanganaka wana chaque dimanche donc biso tozali wana soki oye na réception otuni bundu ya Congo tozali juste na premier étage kuna nde epai okoya kokuta biso esika wapi tozali kosangana chaque dimanche de 12h à 15h juste donc tozobeta su mbela na bandeko nyonso oyo bazali na bandako en tout cas boya tosangana topelisa su moto topelisa lisusu moto awa na mboka Angleterre ndenge tomesana donc nazobeta mbela na bandeko nyonso bamakesa nyonso oyo bazali na bandako en tout cas boya toya kopelisa moto awa na mboka Angleterre bisika oyo il faut topelisa moto ndenge elongo bani matondo na yango tokoleka na message na biso to na matin na biso ya mokolo lelo mais liboso pe lisusu na kosenga sula bandeko ke awa na émission oyo ezali awa bokoya kozwaka mateya ya Bundida Congo pe ba message to ba information ya Bundida Congo donc bolandaka attentivement émission oyo ya émission Bukongo Congo dieto tango nyonso sans plus tarder tokokota na message na biso to na mateya na biso ya mokolo lelo oyo ezali na Congo dieto 4576 ingeta Congo dieto 4576 le message du grand maître. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la liberté de pensée et d'opinion à toute personne, à tout peuple. Kimfuka Kyan Ntimansi. L'union d'Intimansi. Malongi Mabundu dia Congo. Les enseignements de l'Union mystique Congo. L'Union mystique Congo. Page numéro 1. Titre. L'Ouosi n'est-il pas un des 145 territoires de la RDC? Paragraphe numéro 1. En ma qualité d'un Longia Congo, je suis dans l'obligation divine de défendre les intérêts des Bakongo, quel que soit leur territoire d'origine. Paragraphe numéro 2. Il y a une décision d'attribution provisoire du marché des travaux de construction et équipement de 93 écoles, 71 centres de santé et de 10 bâtiments administratifs dans le 10 territoires du Congo central. Paragraphe numéro 3.
Chose curieuse, le territoire de l'Uozi n'est pas repris sur la dite décision comme bénéficiaire de différents travaux de construction et équipements, etc. Paragraphe numéro 4. Ma préoccupation est celle de savoir est-ce que c'est une erreur matérielle ou c'est une exclusion, page numéro 4, exclusion volontaire qu'il s'inscrit dans la logique de laisser le territoire de l'Uozi dans la pauvreté afin qu'il soit vidé de sa population dans l'objectif de réaliser le fameux projet de l'amphithéose. Je ferme la parenthèse. Paragraphe numéro 5. Néanmoins, j'ai constaté que récemment, il y a eu des bruits d'une certaine commission de révision des frontières entre le Congo-Brazzaville et la RDC qui allait avoir lieu si nous n'avons pas dénoncé cela à temps. Paragraphe numéro 6. Ainsi, la population du Congo central en général et celle de l'Uozi en particulier veulent connaître rapidement auprès du gouvernant congolais les raisons de cette exclusion du territoire de l'Uozi dans la décision provisoire du marché des travaux de construction et équipement. Paragraphe numéro 7. Car l'injustice n'engendre que la frustration qui forme le lit de beaucoup de choses évitables dans une société. Ingeta, Ibobo et Ibobo, Nemwandansemi, leader charismatique du peuple Congo. Kinshasa, le 25 août 2022. BEDEM en sigle, Bundu Diamayala, un parti panafricaniste d'avant-garde. Page numéro 2. L'Union africaine. Le panafricanisme véritable. Katiopa Diamra, l'Afrique nouvelle de l'ère du Verseau. 5 confédérations. L'Union africaine. L'unité et l'autonomie. L'Afrique du 3e millénaire. Afrique. Une ancienne prophétie de mage fondateur du royaume du Congo dit ceci. Mutandu kia kinatimasa, Katiopa dinafutuka kituka tanu, kanti intimanti inakala tatu dinabuta kumi nazole. À l'ère du Verseau, l'Afrique redeviendra 5, tandis que l'Afrique centrale sera 3, qui donnera naissance aux 12. Makaba, chapitre 6, verset 17. Les 5 confédérations de l'Afrique du 3e millénaire, qui sont Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Centre, Afrique du Sud. Page numéro 3. Kimvuka Kyan Ntimansi, la Confédération des Ntimansi, la République fédérale du Congo, l'État de Kangu, l'État de Mbomu, l'État de Sanga, l'État de Mongala, l'État du Kivu, l'État du Congo, l'État de Kwimba, l'État du Kasai, l'État de Benguela, l'État de Kubangi, l'État du Katanga, l'État de Zambie. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Nakanisi toto yoka message ya mfumu Mwandansemi ndenge autre dénoncer misala ya gouvernement na mboka na biso.
Donc bazosala misala na ndenge e vraiment elongo banité. Na yango faut dénoncer ba misala nyonso ya mabe oyo gouvernement azali kosala. Na yango nakanisi boto yoka bino moko ndenge tutotanga Congo dieto Longia Congo a dénoncé en avance ndenge asalaka tout le temps ya ko dénoncer mabe oyo ezosalama na mboka na biso to na mabele na biso. Na yango naza na commentaire te ya kopesa parce que toto yoka eza très clair. Donc commentaire ya kopesa wana ezalité. Mais na kosenga na bandeko toujours to partager émission oyo. Ce que tu as partagé pour nous panza message ya Bundida Congo, puis pour nous panza mateya ya Bundida Congo. Na on a sengi na bandeko en tout cas ce que tu sala tout au panza message oyo et comme la bandeko nyoso bisika nyoso na mokili. Na yango nakotika bino bongote nakotika bino na message to na vidéo oyo ba image oyo nakotia la bino. Parce que tu belé bakanzake fédéralisme ezali division to séparation et comment ceux qui ont l'obéli comme fédéralisme aux xénophobes aux séparatistes aux diviseurs donc boyo kasiko na mato na bino moko ndenge ba leader politique ya Zaïre ndenge ba moko bazali ko lobela fédéralisme pour na intérêt ya mboka na biso kaka te mais na Afrique mobimba. Donc bokoyoka mbuta Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe mbuta Nguns Karibon pe mfumo Mobutu oyo biso nyonso toyebi balobela to ndenge bazolobela fédéralisme pona intérêt ya bamboka na biso. Eza inévitable vouloir ou pas, il faut RDC et comme fédéral ou pas. Donc, pour Mboka Nabiso est développé, il faut fédéralisme ou pas. Donc, yango nakotika bino na yenge pe nakotika bino bolanda image oyo sali kolanda matondo. Du Chabat, c'est pas toujours un peu suspect le fédéralisme. Monsieur Bastin. Personne n'a oublié la sécession. Il y a 30 ans qu'il y a eu sécession. Et je ne cesse de le dire, la sécession a été une déviation. Ce n'est pas une chose défendable. Mais le fédéralisme n'est pas sécession. Vous le savez très bien. C'est une structure politique qui existe dans d'autres pays et ici qui correspond tout à fait aux réalités zaïroises parce que pendant 25 ans, nous avons eu un jacobinisme à outrance, c'est-à-dire des décisions prises à partir de Kinshasa, et vous voyez les conséquences. Il y a des régions qui sont complètement ignorées, des agglomérations qui sont, où l'aspirine n'existe pas. Donc il faut le développement à partir des communautés de base et harmoniser la vie entre les ethnies, entre les tribus, etc., créer une stimulation à partir des entités de base. Je crois qu'on vous a compris. Mais je voudrais vous dire, M. Bastin, si vous permettez... bientôt, j'aimerais bien avoir l'avis de M. Tshisekedi sur ce thème du fédéralisme. Vous êtes peu acquis aux idées fédérales. Je dis une phrase, M. Bastin, et je termine. Je n'ai pas de complexe d'être katangais. Je suis fier d'être katangais et je suis fier d'être zaïrois. Et vous, vous êtes fier d'être Moulouba? On est toujours ce qu'on est. Le fédéralisme, sachez que dans notre projet de société, nous le proclamons. Mais je dois vous ajouter immédiatement que j'ai peur des mots. Je me méfie des mots. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu de ces mots-là. Dans le cadre de notre fédéralisme, nous avons notre but, c'est quoi? C'est de rapprocher le plus possible le pouvoir du peuple. Et c'est comme ça que nous utilisons les mots de décentralisation, les mots que les MPR nous a volés de notre lettre ouverte de 1980 et qu'il a en quelque sorte prostitué. Ce mot décentralisation sera le mot de la fin, en l'occurrence. Il faut croire qu'au Zaïre, aujourd'hui, il n'y a plus que les Lumumbistes, peut-être, pour croire encore à un État national extrêmement centralisé. On se reverra peut-être, messieurs, dans quelques mois. Merci d'être venus. Fédéralisme à gauche ou unitarisme à droite ou vice-versa. Où vous situez-vous exactement dans ce débat sur la forme de l'État? Ma position est la suivante. D'abord,
c'est connu de tous que le président Mobutu est un unitariste. Je me suis toujours battu pour l'unité de ce pays. Mais avec l'évolution du temps, je crois que le moment est venu de mettre unitaristes, fédéralistes ensemble. La situation du pays à l'heure qu'il est n'est pas brillante. Au plan politique, au plan économique, au plan social. Pendant que nous allons perdre des journées entières, des semaines, et à la lumière de ce qui se passe à la conférence nationale, des mois à nous quereller sur le fédéralisme ou bien l'unitarisme. Le peuple ne va pas voir des solutions à ces problèmes, disons, pour son quotidien. On met tout le monde ensemble et on dit clairement à tout le monde que, à l'heure qu'il est, le moment est venu d'accorder l'autonomie interne à chaque région. Certains coins de la République où les gens auront certainement difficile à s'autogérer, eh bien, ce sera sous l'autorité, sous la responsabilité du pouvoir central. Je dis bien autonomie interne immédiatement, et au stade final, ce sera le fédéralisme où chacun pourra se gérer comme il entend. Mais trois choses à retenir: unitariste, fédéraliste, ensemble. Ensuite, autonomie interne pour toutes les régions, et au stade final, ça prendra combien d'années? Difficile à dire. Le fédéralisme, l'unité est là, on commence, on renforce l'unité nationale qui est fragile à l'heure qui est, on proclame l'autonomie interne pour chaque région, et au stade final, le moment venu, le fédéralisme, dans l'unité. Oui. Vous voulez satisfaire un peu tout le monde là? Mais je suis le chef de la grande famille, mon rôle c'est de prendre le point de vue des uns et des autres, de mettre ça dans une espèce de marmite, enlever le couvercle, appelons ça comme les chimistes la solution. À la question